Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Il n'y a pas à dire. Vous savez que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, minene. Solo au internet vraiment tant la quand les gens déjà la qui n'a passé par là les gens dans ma joie quand docteur Azali acteur président a outil à beaucoup différents et la chaîne a bien moko elle na biso TV aux apakaté parce que on a porté la moi c'est pour le et la personne merci de ba mboka na garçon à ma caméra j'ai Robert plus une bonne maladie sur la Chine nous avons comme le monde des attentes na mort ni makati ozi na bazende kima bakiti bazana pesa mile bakiti oyo vraiment oloba bamusu apesa batémoignage mpe bamusu baoloba bamusu akufela mokasi na maboko bamusu apeli to maladi to yango wana baotamisa kaka niko mamani namoni oye awa na matango ya Joël Dikambe Gelor. Bon, pour ma maman, naebi que Gelor a vérité. Gelor a vérité de tout qui. À cela qui crise. À cela qui crise, on attend on a pas dit c'est un débat. C'est ce qui Gelor a fait. Bon, maladie pendée, c'est qui maladie c'est maladie. Et ça la crise à cela qui y a on des crise on est même si na yo parce que am soit ici que ça me Gelor a fait la qui acteur asumbi ni asaki ezalaki mabetier na ndela ya molili toko wana vraiment soto totala ngo vraiment na misu ya bonzambe tomona keza makambo ya molili eza na kati pour abilité si donc on a comment que Gelor essaie le moment quoi modèle moi ça na kati dans ce pays comme ma famille ko biso ba artiste to comme artiste akufi o ba gomi artiste donc dans ce artiste ba kosa biso ba innocent et puis na biso te mais le la famille ba bi déjà que ba artiste ba kufi la ba artiste ba ça na ba problème vraiment miki tika pour ba artiste ba difficile donc c'est que on va bien sûr total que c'est le Gelor comment on dit là parce que ça pour ya akufi na bon on a dit que Gelor azalaki abandaka na groupe ya président de Londres de mon boyoki que président de Londres pe auti pena poto na kin ayeko kunda Gelor et tant alongo ki kuna ndenga kene na groupe puisque ya président fi de loin mais non c'est pas makasi pour Gelor peut déjà ça longo na groupe président fi de loin asala ki pe groupe na mais eloko eza siko ya malamu so ba président nyo so ba osala boyeki mutazali na kati ya groupe na yo mais na tanga kokufa alongo na ye mais tanga kufi ondimi ko moi charge c'est volonté à moi la lagi bolingo wana eza ba président mingi te basala ngo pe de Londres longo poto ayeki pa kunda de Gelor vraiment na ebité et ça moi passer moi to c'est quand même na kati ya mtoto to lela taka na komo boy mobile mo ya bien sur la bien to so kutena Gelor oza kana ba sentiment mo bono opose ko kama na te akufika na boy c'est ça la famille Gelor la musique pe de pe artiste ko bazana poto bazana ba tala mo de la pena bon pour na ngana oloba pour na ba artiste ko ba na poto ko sala lokwa de Londres sali ezalaka bien oyoki mutu mo ba kufi lokata mo mbongo oya to tsano mbongo te mais présence na bien ça la bien en tout cas président de Londres merci beaucoup na acte sali pour moi ça ba président mité ba ko sala mon président vie de loin merci vraiment dans na ça na donc ko loba on te pour mon donc pour na ba fa na biso nyos ba na poto bosunga biso bozela kate muta ko fo bo tinda mo so pe tam muta na maladie ozimo 1000 francs na otinde ça biso pe bien ko linga te on a confiné o so melinga seke non yeba te ke yo mo tinda mo na pesi mbote na ba na poto nyoso ba ola na ba bi honorer mwanza patron de patron ba bi to ta matanga mais na pesi ka mbote ta na biso na biso na
moto ayetele eza mabe non baoccupation ezali mama ebele ezali biso batoto ye ntango epesa biso ezali c'est ça, voyage, j'ai ça dans mon attends, je vais vous dire, mais soit les cadeaux, ça qui ça vraiment passé l'histoire de l'humanité. Et ça, s'il est accueilli à Gozo, ça passe. Gelor du Kano, message que nous reçoit qui n'a pas façon pour y Gelor a payé effectivement paie douleur au besoin dans le eloko baprésident basali acteur basali moi déjà je présent le lieu pour aller assister c'est namoni awa na moi alors du Kano awa le quelqu'un qui a un message on a la cuisine parce que biso par cœur avec le ba ok ça vraiment ya on a moni on est maman ya pas ça la passe bungisa moninga na biso tozalaki na ye tosane mosala moko la
pour le président de Voilà. Nous avons la présence de notre président Charline. Excusez-moi. Nous sommes très nombreux. Mes condoléances, papa. Tout le monde est vraiment Attaché les poses à papa. Ouais, on a eu partout. Chargé à Matanga. Chargé à Matanga, courageux. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, ça m'étonne. Moi, on a remis la botte en deux. Non, pas qu'il ma projet n'a pas été dans la maille. Ma projet n'a pas été dans la maille. Ma projet n'a pas été dans la maille. Non, pas dans la maille. On s'est gagné. Ya. Mais ça va pour la coloba. Ça va pour la coloba. Pour la coganga. Ça va pour la lino. Mwana mutaboyi. Nana koti na nzela na ye.
Tozo balanceka ba image pour moins de président fidèle a utaki koloba a utina bilamba pour balatisa o azaki acteur nae parce que a soutenir yetina nenga sa kufaki tozana papa mavukele awa a makoloba quelque chose parce que babi que Joël les années gelor nda akufi boye gelor asimbikisi bamso babiki babomi na famille na bango to mala kozwa moi vérité muke papa mavukele. Bonjour papa. Bonjour maman nangai. Na o mokile zo ba balobi que non des aboye gelor akufi gelor asimbikisi yango na kenya ko kufa pona bino bakolo matanga po to la ninde bino bolobi siko nini eza pe nini yango te oyo azolo ba ke gelor asimbikisi yango akufi oyo ana preuve bimati be mission yango na moni bato ba internet c'est bela o amoni kaza la preuve wana bima yo la kisake ngana eza la preuve te ozalaki na boy kota ke ndo sala boy preuve exactement maman botika ka muta kufi donc il faut to respecter ba mort tous à rappeler na respect na surtout biso ba congolais tous à la respect ils ala bien siko gelo on ba bibo gelo asala ngwa de na kwa papa fidèle nenge président ayebo pour la bike asa du cœur avec vous pas so yo kata psa ko sangwa liboso non sa liboso douleur yo kaki parce que asa ami na biso ya auto sala na bango pas so yo kaki vraiment na biko partager o pesa bato ba conseil nenge ata mutasa azala ki alongwa ki na obino bosali parce que to landi bino choko bozala ngo bato apoto bozala ki chasa conseil nyoko pesa biso ya muki bon jour à liboso na yo kaki sangwana et ça l'enga passe ouais merci et ça l'enga passe makasi nazaki en plein tournage secrétaire na biso bingi ngata na yambi téléphone réponse na ngali bosso ezaki pas secrétaire na biso katana na kataki téléphone na fandi na 8 ans après na bengi nga moko na rappeler na tuni akufi na nini ndeseka bandi ko expliquer ngai non apikaki crise na éviter sango bato bazo panza o asimba ikisi kisi pikisa mtu crise. La crise est une crise normale tout babomi parce que babike asaki diarrhée asubaki mamso abi akufa ki na kata mutuka bano kene l'hôpital nda kufa na nzela siko na bien balo ba crise normale la normalité o ya sala kango examen nani amone ke ezaki akisi papa oko tele bwendeni oh non ko tele te ngana respectaka ba mort tala omoni toloba bilo msutika toloba omoni eza na poto eza na ba justice ezara pour likambo ba confirmer ngo il faut ba preuve exacte maman la preuve exacte est-ce que tu confirmer ngo comment merci j'ai cobertos na moni mutumo bo pembeni awa fona zo ka ma image et ça nga ka bien babi yende babi gelor akufa ki na maboko na ye ngana ye ba gelor akufa ki ndenge nini bonjour Michigan. Bonjour maman. Michigan ba yebisina ke gelor yondo ozaki na gelor jo akufaki yondo ozaki na hôpital akufela ki na maboko pe gelor akufaki nini na position nini pe enyi yango arrivela ki gelor pa akufa. Ils ont moi passé pour nous bêta histoire. Ils ont vraiment passé. De que c'est vrai qu'on fait na maboko na ngai. Il y a qui journal mercredi, cela qui na kilt matinal pour tout sambela kana ndeko sika moko. Kilt matinal ici. Il y a solo ba jeune frère bisonniers ensemble et déjà Gelo avec ko informer que ndeko mercredi faut zala au komelanga scénario pour la tournée. Le mercredi c'était le mercredi au Gelo a kufi après kilt matinal Gelo na moni Gelo ko lala na ban na lokoti na tiena moko pour que na dispensaire parce que na santa ki akoma ki na moto makasi tant la ki na Gelo na hôpital premier dispensaire ba compliqué biso. On n'a pas compris comment on va compliquer biso pour un 5000 francs. Tout se déplacer quand on a attention à comment qui n'a tout le monde qui n'a deuxième dispensaire tout comme on a traité ba meki ko traiter leur moto vraiment ils a qui ma casse tension p ils a comme on a atteint la tension mètre et quoi arriver il s'est dit bah ça la perfusion et pas un déco le temps na bimina qui ne koluka moyen tout ça va qui pour que ba go ça la perfusion ndeko na ko kuta déjà comme na niveau ba na ko réanimer on a réanimé puis mes combinations non bon joyeux lettre transfert pour qu'il na bonde ko kuna pour qu'il ne passe kuna nde bombo les ali ba ko réanimer l'état na mema gelor to ko na taxi kaka na kata taxi ndeko asumbeli ngai
asumbi. Vous comprenez, à la passe, à la douleur, parce que la bataille soit le bien de la passe, parce que Gelo a coupé la kindeye, et ma boko, et on a choc à bongo, mouton a coupé l'io, et zali panangu bate, après famille, non, mais à camarade, non, à msala, faut qu'à moi passer, na aussi un jeu comme toi, son a pessi mon Congo, na kokasu souté, kota là-bas, oh, basole là. Tozo balancer ka ba image toza awana Kaludina. Bonjour Kaludina. Bonjour Lichodo. Bonjour Kaludina. Moni que nous beaucoup fait là qui acteur à groupe na bino bozana ba souci na ba passe na ba mawa te ko le lisable ba commentaire mais tozo baté Gelor abela ki nini Gelor akufi ndenge nini pe comme ndenge nini pe tango zo ki message ana o santa ki ndenge nini na motema ezana message morote o eleki sangaliwa na makasi. Donc il fallait pas biser tout ça là-bas arabe pour tout nous banaliser ba liwa pour ba arabe ba kosa ba soko kufi robota mana mboka mususu yango mona ba banga na bango liwa te mais biso ba africain c'est ba soka ki muta daé donc il y a séparation moko pour di bon est-ce à tête ko sait quoi un jour mais to ko mona na tête ko yeba na tête o Kaludji o Jerry o Lichodo o Nguli Muchodo to yeba na tête donc eza nouvelle moko Carlos c'est la Simaro il va faire la temporisation na ça l'appelle Daitu donc il va faut qu'il toro mais na sepeli pour moi ça nanga molimo na ye et que vanda na kimia azali ndeko nanga kati na nkolo to prière na église moko to bana liloba na yebi ke liwa na ye ba Angelou ba betela ke 7e trompette ezali chanson auto bandana nango kilt na biso donc et ça lui plaisir pour moi ça na kufi na hotel te akufi na bar te akufi na kuluna te accident te akufi kati na nkolo mais na nenga mosuni boye to yebi que to perdre être mort vivant être mort cher choquant vraiment qui plus important na vie na biso pour tout ça qui mouvement moko bango na ba frère ba yamba na groupe. OK merci na moni Kaludji azoloba koto orange azoloba te mtatemi koto azoloba te orange bonjour babi oza mosa dikando. Vraiment il obama na oka bongo surtout so bakuti batu mibale et kolobama ka bongo azaki vraiment cher pour ngai na vidéo ka ndenge Kaludji auto loba biso bana église loba tozaka toujours bana molimo tozana bolingo makasi asa pena moko kati na nga pena ya Christ mwana liloba na Nzambe tovandaka na ye to beto yembaka ne 7e trompette to yembaka ne cantique nouveau vraiment asa vraiment mobile na ngate asa frère na nga ya Christ vraiment kokangama na nga ya mingi bato vraiment baza bongo kilelo ba maka bon ke aza mobile tout compte ba mona ngana Kaludji ba lobaka bo tout ko ba mona ngana bato belé ba lobaka bongo vraiment ba lobaka bongo donc ezaka bongo vraiment aza qui vraiment cher pour ngai di kando eza vraiment cher et naza vraiment la passe makasi merci vraiment merci maman merci de passer micro nanga et pas la belle nanga za awa bonjour kaka bonjour douleur oyozana vraiment eza passe surtout telemi bozaka na makasi ya Nzambe donc ezosala pasi nde tosangana na mosala tokóma ja famille donc pasi makasi na dikando aza bato bakotianga bango na baministre aranki ntango nayaka nayebaki eloko te nauta ya ndako ntango naye wana naza liboso baolakisa mosala moni so balobi nao sala boye kokanga elongi te mpe lobi oyeba mosala donc aza motu moko boye oyo nakotike te taka mbula yando obete toyeti mort donc eza pasi donc moi de la fin de biso totikali likando akei Nzambe apambola molimo na ye epe manesengo biso pe totika to kontie mosala kaka merci tobeta sete mingi na bolingo il faut régner bato il faut ba se repentir pour baliwe comme ya brisque on ne sait jamais kozala likamba motu te mais bolingo il faut régner amour du prochain surtout ba chrétien ba bolingo o abino te wana journaliste o na
musicien oyo toza na matanga vraiment mode de la fin esalaka bien ba mode de la fin eza te mpona tokufi te mais oyo tokoloba na minute oyo na micro na yo na telefone na yo eza ke tozozela corps ebima tout à l'heure nzambe abatela biso de awa ti place tokotia nzoto mowei et puis lobi mbula ekobeta mokie mpona bénédiction et puis ekokata mpo bato bacomprendre ke molimo ya mwana nzambe nde kei que la terre de nos ancêtres ezala doux mpona ye. Merci Jerry Kobetos Kamende mobala mbuma na zolo vraiment papa o yo nde moto osalaka mina de la presse azala mpe babenga autrement mochodo de la presse mwana moluba oyo soki oboyi osali mokili na yo na boya nanga baproblème Jerry Kobetos mobala mbuma na zolo oleki bacameraman nyonso oyo na mbwene na so na pesi omokomense na kraka ya dégâts. Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV avec Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Jerry Kobetox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jerry Kobetox. Il n'y a pas à dire. Vous savez que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jerry Kobetox. Tiens, minene.